vraiment respecté. Et en gros, na ba mususu na ba émission, ba musicien bazo manquer bango ba respect na ba boulot kwa boy. Ayebi que déjà mona yo. Donc alobika la vérité parce que quand la nanu que Virginie na ye baza ba camarade ba yebanité ba sécurité donc baza ba ningate déjà muto aza muninga na yo te pour que ne koloba likambu na ye to o publier likambu ne faut za la mo ba réserve. Donc c'est ça qu'il y a qui ne comité qui juste pour nos interviews, ton a qui ne comité qui juste pour nos émissions et ça qui te côté, et ça qui te côté, Tommy peut ça respecte aux abassi, lobby to robala, ceux qui se l'équipe déjà na batu, oh na ba musicien on a ton na ba million on a 5 10 yebi sanga sko ceux qui en ande ko na mo ko ninga kia bala yo, akobala on ndenge ni. Akobala on ndenge ni to beta masolo beta maka awana na lekaye, wana kuta ye ko zoete yo kutu ye na ye awa donc moi été ozomona ezaki to côté libale ekufa lokwa mama Congo si libale ekufa lokwa mama Congo ba chroniqueuse pona tanga na ngai mibali tena kenika kotona biso basi o bazoya kosala musala oyo bon toyoka ba masolo toyoka ba sango ya kala ba ser ndenge basalela ka musala ndenge le karape toyebi ba réalité ya musala o ndenge ezala ka sala na yebi te soki okutana nango nga no na kutana nango penda te mbala moko no na mona mbala boko ka na mona ndi ba ja salite ya bobo ngaka ya et puis il y a des fois là vraiment na okende bolimbisanga na okende na penza direct na okende na penza bongo parce que na mona ba fille belé après ba sala yango son na robo ya rotanga ba kombo bon réaction à Virginie pour ndeko papa no pasula nga na moni yango eza mabete na moni eloko mabe alobi na te alobi ka vérité milliers na biso ndenge za raté to ba journaliste to ba chroniqueur peut-être bazo comprendre vraiment réalité ya musala yango bazo sala te ndele lo bazo ninga komema yango ba komisa yango loko ya grave. Vous êtes sur Top Media TV. Mbote na balandi nyonso ya Sarato la TV balobi opération Tambusa Bongo. Bongo fait tambola. Bongo fait tambola pe lukambongo. Bongo fait tambola pour sa famille, bongo fait tambola pour bongisa venir ya bana pe ya bongisa venir ya libota pe ya foyer. Donc voilà, merci beaucoup na batunyo sto bozo la émission na bino Zip Zap. Lelo bongo na oyambela bino Anya Star Wengemen. Anya Star Wengemen. Po mikolo ngana na ba rando na ngana ba journaliste ba okima ba wenge ngana ozwala arti. Donc voilà dans Solana Anya Star. Malheureusement le lot lobela mamba wingete to so lobela analyse to sala analyse to so lobela actualité oyo eza sikoyo ekangi réseaux sociaux émission héritier Watanabe la pulga Kozra Nostra na ya na biso mwasi Virginie Manganga Mbiaka to robeta li solo émission wana et pesi ba émissionnette et boti ba ranking ya ba fanatique ba musicien alors to solangona Anya Star. Merci derrière la caméra, toi Nathalie Ngala Panoko Abana, merci beaucoup. Merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Azir J Magic Adassa, merci na Fossat Fondation Saratola, merci na Sam Saidi, merci na Papa Diego Milito, merci na Tata Po FAPK to ma grande sœur chérie, na Moni Bongo, Majabu Gospel et Aba Majabu. Un grand merci na Bino, un grand merci pe na Maman Gina Amatou Motema, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, merci na maman Madolelo na Germanie, Motema ya papa Samuel, merci na Jenny Beta industriel, moi c'est à Pembe, Amelia ya Bamweba, la private de Orlando Domingos, pourquoi pas à papa Charles Tambo le président. Un clin d'œil à toi, maman Mapassa, merci beaucoup Yaya Moto, merci na président bébé, merci na présidente maman Nathalie, merci na Dalia Onyema, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Edwige Abakalala, Pamela Kabeao et tout, papa Edi MK, Celle Kike la Rose Bonga, le sako na yo, le sako pena bandeko nyonso o bozana ba commentaire, sol ya bambemba, yo tobe soka kombo a Fideline. Sol ya Bambemba, merci na Bob 08, merci na Mifi Andrea, merci na Angelos Karwan, merci na Makiala Kumba, merci na Ozia Masamba. Merci mingi pe na Général KS, balobi Général Akofia Kulabango, Debo Bouchab FBI TV officiel. Merci na yo, Montréal derrière la caméra, Fungola visiblement plateau. Voilà, Nazela au Fungola.
T'as dit, Mikolo no banga ba tendresse na ba tendresse et qui m'a cassé. Fungola sur plateau tout le monde a Anya Star. Anya, bonjour. Bonjour Sarah. Bonne santé. Santé kitoko. Msale kende ni. Kende bien makasi. Mais na moneti wenge solo la ah ta wana za wengeti. Solo la. Ezo solo na ndenge mukete. C'était que ba journaliste ba koti wengete mwaketo pe zali. Anya. Bon, eza faute na biso pete auto koti donc eza musala bango mo batala ki musala batala ki banani. Bon, eza na 12 te bon, bango mo ba yebi pourquoi ba bengi ba journaliste wana to ba chaîne wana. Donc eza pe na ba journaliste pe ba chaîne muso esa rappel musala malamu me bazana katite. Yo mo yebi wenge basala malamu na bango mo na ndenge na bango ka. Voilà. Ndenge na bango. En tout cas, merci beaucoup Anya. Lelo maman la likamu na bengi to société likato solo eza likambia émission et salamaki dimanche à pluriel ya sœur Nabiso Virginie Manganga ayambaki artiste musicien héritier Watanabe na ebité kotala na émission wana yo mo ningo tala kiango étant que journaliste analyse nini osali na kati émission wana lo ni okolo ba pona émission wana bon ngana kati émission wana ndenge na tala kiango même on a muyoka ki ke batu bazo lobela yango na ndenge mabe comme ça kinga parce que moi j'ai trouvé rien de mal na kati émission ana na kati ya ba question au Virginie a posa ki héritier même na ba réponse héritier pe na mona ke loko mabe te peut-être batunde o bayebi makamango ndenge le karatende bazoli yango na ndenge wana bon eza na ngolo mo normal eza loko mo normal eza ba émission to sala peut-être moi okowe ko beta libaku erreur eko ya eyaka na bato belé basala yango ba journaliste minene ya danger basala yango donc ce que ezaka par rapport ya question à tuna kinga nazo mona eloko te o eko sala moto o esali lelo en tant que journaliste il faut poser ma question sur ma question parce que ma question autour na kelo ba me rappelle libanda lo ba ma libanda bato ba lo ba la biso ngo o aleki o kuto esimbate o kutuboy siko ba question na bato pe ba ninga ba yeba na minoko na bango moko ba musicien ba réponse nini oyo ba ko pesa po bato wana o bazali bazotuna ba yeba et pas na yo moko tu vois donc ndenge bato bazeli yango ndenge bazeli moi je regrette et puis ezoka musangai ke nazomona kutu lelo même na bandeko o basalaka musala moko na ye au lieu ba soutenir ye et puis bazo salele ba émission et tout donc ezoka musangai ou bien to yebi ko sala musala yango te ou bien nini parce que ceux qui to yebi vraiment ko sala musala yango o tozolo ba ke to tangela yango vraiment to retenir ye rigueur te bandeko balobi preuve en émission ezolakisa ke salamaki malamu te artiste héritier watana bayebisaki sœur Nabiso Virginie Manganga ke soko zo yambanga il faut komaka ba émission na papier okoma ba question na papier ba question to komaka na papier ba question to komaka na papier ngana je pense que Virginie Manganga a une expérience na musala oyo a une expérience makasi ceux qui écoutent babiso oto ye lobby ozo sala émission tu n'as même pas besoin pour comme ba question na papier za de na muto vandi okoko komaka na papier puis ozo tanga ta papier ngote parce que ba question vandi de na muto donc je crois que koto na ya Virginia sala ke erreur koto ya musicien pe koloba bongo eza malamu teza ki tokote vraiment na kat na musala entre biso na bango on doit se respecter il faut vraiment moi respect za la pe po za la bien parce que biso tozo accompagner bango lelo pe biso so to lobi to ko accompagner bango te donc biloko na bango pe ba promotion na bango ba na sala je crois que ngai ndenge na yebi héritier Virginie Manganga za sœur na ye je nayebi que après émission on a babongisaki basekaki kutu naza sur na koyeba héritier vraiment et pas kola mais kitoko lekaki wana na niveau na niveau ya mukete donc zakaka bato o bayebi milliers na biso ndenge ezalaka te to ba journaliste to ba chroniqueur peut-être bazo comprendre vraiment réalité ya musala yango bazo sala te ndele bazoninga komema yango bakomisa yango loko ya grave alors que c'est loko ya grave te nde kwa sala ki peut-être rare na c'était quoi question ngana yokaki il fallait qu'il y ait l'album ya Mado par rapport à l'album
il y a Madonna album héritier et tout mais il y a le bac qui crie et quand le bac crie ça peut-être derrière ça là qu'il y a le album et bimi crie c'est que et là on a grave ça et ça on a retraité peut-être que ayebi musala na été quelque part Virginia ça ba compte à rendre parce que na minute au présentement internet mobimba ba so ele ba émission ya mabe ya on a l'obité ça ba tout peut ba so tali pe batongo to so ba boza ba journaliste boza ba chroniqueur so ba chroniqueuse o to tangela yango mais ceux qui bo tangela yango boko salela émission te boko ko salela ba émission te to sala écoute émission mundele écoute to sala émission ya bien invité na plateau la place à la peut-être administratif mais bango moko ba kolo français et ça fait rien tout les qui na émission et là comme abeza wana te ba finganité ba inanité entre bino bozo ça la émission mais héritier na Virginie Manganga baza toujours bien donc je crois que babilo ko na il faut et si là il babilo ko na ça na qui te roteza na tina mon côté tant to yambaka musicien ça la invité nyo surtout o to yambaka na plateau o ko tuna question nyo surtout o sengeli ya ko tuna à part ya ko kota na kati ya vie privée na donc wana siko etali yende akoyeba ndenge nini ako répondre na question na soko lingi ko répondre soko lingi to lobi na ko répondre te sans que on manquer mutu o azo yamba o respect peut-être o déborder na ba mot tu vois donc to forcer kate que na tuni yo question boy na forcer que faut répondre yo ngana vandi awa yo yambinga lelo na vandi question yo stu yo retourna ngana ko répondre si je me sens à l'aise ya ko répondre mais si je me sens peut-être que na monique question ko bimisanga ta musu libanda na lukaka ndenge ni ya kokima ngo pour ne pas être impoli na télévision parce que batu belé balandaka biso ba mikolo balandaka biso ça va rater que au milieu na biso bien limité ba responsable balandaka biso quand même il faut tous exemplaire exemple na batu oyo bazolanda biso tu vois en tout cas merci beaucoup Anya na olinga avant to continuer tout le monde a nos réactions ya makambo émission yo ba retour nango na ba retomber nango na olinga to landa voice na boke binyonso et puis to yo ka réaction na yo Zela. Papa Mopasola, bonjour. Ça c'est ça Virginie, non, yo qui voit là. Il y a publication salie sur l'émission La 5 kilo bina héritier. Premièrement, on a tout cas aux camarades qui vous allez plus projeter. Et puis là, je me suis sur le banc de maillot. La moya ko mo memo na tout camarade. Même sur le sali, on a rappelé. Na Kinshasa, tous les camarades, vous allez me projeter, en tout cas, c'est que je sache. Publication Saliwana, en tout cas, tu m'as rabaissé, ou vous avez encore rabaissé, une chose vous va nous permettre de na yundi mozawana pour naibiki. Naza camarade na yote na âge naza pe camarade na yote na musala donc ndimite yo oza mukolo na tout to longa na mukolo na moi respect moi élégance hein le quoi tous dans notre domaine moko disala comme camarade ya profession na mona ba pe ono ya musala wana na internet ça me concerne pas. Nga Virginie n'a pas d'émission, il y a des références et Billy Popol. Il y a des émissions références et Billy. La tournée d'émission, il y a des leaders tout à Congo. Et dans la chaîne tout la salle, ce qui va me noter que Virginie est idiote. Donc Virginie a une émission na tromper ma casse après Rabissa. Son habitude zone na RTGR permettre un cas. Popol. Yo na RTGA utkaloza jamais meilleur. Émission est dimanche donc bandeko yo. De quoi ça osala moi za raté aux émissions ana. Quand émission les arani. À l'époque de bara RTG za meilleure chaîne. Na ba condition penza tout. Mais émission no sala na ngone. Ngana voyager na équipe pour vous avoir travailler dans le dimanche. Baza ko critiquer yo, toi tu ne fus pas meilleur présentateur d'émission musique na RTGA. Comment yo yo salanga reproche to okomelo mo papa tout c'est respecté
En tout cas, tout s'est respecté. Naza moninga na yote, naza camarade na yote. Et puis Popol soto bito zonga penza na. Donc voice c'est 8 minutes. 8 minutes. Voilà, hier. Une émission, il y a référence au Yosa na Kinshasa. Popol aux émission jamais au Tkala pour battre record. Na makamba l'émission, na makamba. Voilà, nous sommes de retour à Niastar. Oui. Oyoki ba voice. Oyoki mpaka Virginie Manganga. Oyoki le gars nyati ma ba plan. Na ebité analyse ni noko sala na voice o Virginie Manganga saeli Popol Mopasola. Bon, analyse ngana sali na voice ya Virginie Manganga. Namoni eloko mabe alobité, namoni eloko mabe alobité. Bon, peut-être à sepeli caractère, à sepelité eloko moko boye entre biso tozali na profession moko. Tant peut-être mutamundi de quoi ça les Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Na esika moko boyeza kobenga ye na peut-être kobenga ye na téléphone kota disite ah ya yo sala ke le musala na obie mais tala koto moi erreur moko sala ki donc ça passe que yo au sauté wana oketi ko exposer de konayo na place publique ça c'est pas bien eza malamu te yango tanga na lobaka na milieu ya bandeko toza ko sala musala moko to lingani te yango moninga na banga trop kozana na milieu kozana na bisiketa na bayaeza baleki na banga kaka kozala esika mona bango parce que bolingo ya vrai ezate bolingo ya vrai ezate tangu ndeko na sala erreur moko lo benga na téléphone yo OK ko exposer donc bon réaction ya Virginie pour na ndeko Popol Mopasula ngala moni yango eza mabete na moni eloko mabe alobi na te alobi kaka vérité parce que kotala nanu que Virginie na ye baza ba camarade te bayebani te basekaka te donc baza baninga te déjà muto aza muninga na yo te po ke ndeko likambo na ye to o publier likambo il faut la mo ba réserve c'est ça tu vois il faut la mo ba réserve mais kota la ye vraiment attaque internet yango comment nango ka kozui caméra ta téléphone na yo ya $10 otio mi filmer le bio moko mais quand même to zape ba tu faut air moko moi qui bo moto ezala ko sala malamu mingi na musala to sala mais kota la kendenga sala keza bien te Virginia za na raison ya ko réagir en plus réaction lisusu na ba douceur belé lelo comment na mutu so asala le émission a publié loko na omoko na ndenge mabe batu mingi bayaka kofinga omona mutu osala le pende émission afingi yo afingi kutu na ba famille na ba parents o ya yebité mais il y a kena toujours na respect na douceur sentir que vraiment azambiaka penza na kati ya musala o et puis aza fimoko ser moko vraiment aza na kati ya droiture makasi donc c'est ça donc réaction na eza normal kotala ndenga lobaki na ndeko mobali parce que ye Virginie azande kona ye o basali ko sala musana moko ndeko tango asali peut-être erreur na likambo moko boye yo mutu boza esika moko ko sani robenga ya kala émission sala kezaki nango kitoko meta koto moko betaki mwa libaku et tout mais ka ko bongisa yo moko landela na émission ngo tala ngo bien pota mususu ebe émission direct eza ndenge to o ndenge batu musu basala ko sali bo enregistrer puis bo monter eza ndenge moko te c'est pas facile de recevoir l'émission directe hein. Donc Virginie a une expérience belé ce qui je na bandi ce qui a benga qui a solo là qui na en tant que sœur naie que yaya tale lo ko bobeta ki libako et tout ninga keke de bien na oyo salamaki
mbala sima soki likamba bongo ekoi abengaka ndeko lia salaka mbala moko réaction moko en public oyo eza kosolola mabe mpona ndeko na ye eza kitoko te donc eza kitoko te bongo eza bien te yango ozomona milie oyo tokomi kobanga yango tokomi kobanga na bayaya na baleki tokomi kobanga bango parce que bolingo ya solo eza te bolingo ya solo eza te bozosala mosala moko bozotravaille peut-être bakozwa bino na eloko moko événement moko boye esengi ke bozala esika moko mais bozobangana ozobanga même pour kotika ta mai na yo kotika ta mo eloko no ya kolia makasi likolo ya babiloko ya boye donc eza kitoko te eza kitoko te. Merci beaucoup Anya Star na olinga peto yoka deuxième voice openda eko cartonné ko leka makasi to landango pizanga na bokebi nyonso na vinanga akoyoka kanga na swanisa ete akozoka kipa kokolo na bandeli zabasa kitoko te ekavuli ekutamta okipete kana na binsa mbali na ye mobali na tuta tolo wana mbali ngazakani wana afani abini sa mobali na zabe wana tosane ne ebi mobali yango ba journaliste bazaba ba copine na Kofi ya ngande mukalati ya basi ya Kofi ba journaliste bati na mbali ne que nous sommes journalistes boy sala bo ya yebe ngande zawana ko ye na vinanga akoyoka kanga na swanisa ete akozoka kipa kokolo ye musane ko kitaba kitoko TV jalouse ba fitu ya kitoko TV ya finga Henriette ko finga Henriette ewolo wana eza pona nani mahebite ya ona ito sada bon nayoki ka kombo ya papa Edi nde nayoki na kazi mais sikoyo mwasi eza nani femme légitime ok koto wana nde voice eza bwa makasi trop kilo eza trop kilo makasi eza makasi eza trop makasi vraiment analyse yango mpenza kobanga ke yo mutu alobake yo koteli oyo to koteli oyo vraiment nayebi te bon baza bandeko babongisa c'est trop sika mingi boye eza kilo makasi eza taka bakumba ya bayayi ekoti wana eza trop kilo ya kilo mpona nga olobeya te eza trop kilo ya trop kilo siko conseil nino opesa na voice oyo kina bakambo oyo kina kati bon conseil nga na kopesa nanga conseil kaka na ba journaliste ba chroniqueuse mpona tanga na ngai ya mibali tina kene kaka kotona biso basi oyo bazoya kosala mosala oyo bon toyoka bamasolo toyoka basango ya kala basere ndenge basalelaka mosala ndenge lekaka mpe toyebi baréalité ya mosala oyo ndenge ezalaka sala nayebi te soki okutana nango ngai no nakutana nango mpenza te me mbala moko no mbala moko ka namona ndi baja salite ya boye ngaka ya donc nakata yango ka mbala moko mais namona bato ebele mpe bakutana na babiloko ya boye vraiment tosala mosala oyo avec beaucoup de respect. On est des femmes, tout ça basi. Tout ça qui est dans la classe, même si babiso tout ça na biso il facile mais on a quand même tout ça ba apic, tout ça ba al de la gombe. Tout ça peut moi tant na biso ya koyekola pour na koya ko sala musala o. Donc to futi bambongo na biso. Donc bambongo na to futi vraiment il faut totam sous ya pasi au vandi penza mais au futi kuna potanga. Mais il faut vraiment tozonga la légèreté musala oyo yekoli musala kitoko oyo lingo sala okoma esika moko boyo lingo sala peut-être interview peut-être émission na musicien moko to na leader moko et puis ayebiso ke fois là yo vraiment na okende bolimbisanga na okende na penza direct na okende na penza bongo parce que na mona ba fille belé après ba sala yango son na robo ya rotanga ba kombo et puis kopesa ka conseil na baleki bazoya ke omona ke musala e passe oyo yekoli okesika moko peut-être émission na leader moko boy et azo sengo on a retour pour ça la même émission fala la yo ça c'est méchant ça c'est être méchant et puis bato bandima kango baza juste que na ebité
na yebite parce que na yo karape ba batumsu baza mayele belé batanga makasi mais ba lekara na ba biloko wana ba lekara na ba wana donc ezaka kozanga ou bien qui respect ki bomoto na yo moko qui respect ki bomoto na yo moko parce que ngala qui respect ki bomoto na nga na yebi ke tango na to sala émission na nga musicien ozala nani nazo ya ko sala nde musala tango na sala musala na ngai na sali musala na ngai sili soko pesa nga émission kitoko pesa nga mission to tourner soko po pesa nga te oboyi na yo ovandi na keluka mutusu o akopesa ngai. Mansa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Donc c'est ça qu'il y en a qui ne comité qu'à juste pour nos interviews, ton a qui ne comité qu'à juste pour nos émissions et ça qui te côté, et ça qui te côté, Tommy peut ça respecte aux abassi, lobby to robala, ceux qui sont l'équipe déjà na batu, oh na ba musicien on a ton na ba million on a 5 10 yebi sanga sko ceux qui en a ndeko na yemo kwa ninga kia bala yo, akobala on ndenge ni. Akobala on ndenge ni to beta masolo beta maka wana na lekaye, wana kuta ye ko zoete yo kutu ye na ye awa doki moete ozomona ezaki toko te libale ekufa lokwa mama Congo si libale ekufa lokwa mama Congo ko ekufa lokwa mama Congo ba vie botua ba leka tu moni ba musicien belé siko tango komi ke babala yo et comme siko dossier ba musicien ba yela dossier baby tu vois konga penza na za tango na loba makamba bongo na pesa concert parce que na mi beta ka tolo te mais na loba ka bo solo na za na musicien moko to akoya ko leka awa ko tanga ke na asimba kata likolo ngata na ndenga mupandi azana ete ozomona azate o ata vie moko journaliste so ngi ndana ninga audiota te bakunda badiota kala bango kala vraiment respecté yango mozomona ba mususu na ba émission ba musicien bazo manquer bango ba respect na ba biloko aboyi ayebi ke déjà mona yo donc tango yambi eboye donc o sentir légèreté na plateau makasi ozo sentir ngo makasi donc ezaki to côté to pesa musana ngo valeur vraiment na baleki o bazoya bo ilanda conseil bo kene ko leka te pose kaka interview pose kaka émission te o senye émission a émission ke bo kende sika moko boya soki aboye pe ko pesa émission vandi na yo luki mutu mususu o ko pe ko sa émission yo moko au sali pe émission yo moko sali pe ba analyse non ebi ke kaka biso nde to sala ba bloko net beaucoup plus bato baza na internet oh il faut ya ma musicien face à la boue mais ce qu'on tali net ba ivoirien ba sala bango donc bango moko azana ndaku na ya azana studio na ndaku na so sala ba analyse et tout eloko ne ça ba musicien et ça la nyonso to zo ya azo sala lango ba analyse pe azo tala mama kasi azokotisa pe mbongo makasi kolekata na biso ozomona donc on a kopesa comme conseil na baleki bazoya yango wana donc c'est ça quoi yango wana kana ko. Merci vraiment Anya Star na olingato conclure pour na sujet na biso lelo par rapport à émission et salama qui a Virginie Manganga na héritier Watanabe comme mot de la fin comme conseil okoloba nini pour émission na poto ça émission na biso. Bon, comme mot de la fête au conseil pour parce que na minute Virginie a commis des akofinga mais comme yo banda côté miniature nana mobile ne ba côté miniature comme makamba ba fanatique ba musicien batika ba bloc wana ezana hona tina mon côté ezana tina mon côté parce que entre Virginie na héritier loko moko ya mabezate c'est sa sœur baza bien na yebi héritier ndenga asala marumna na yebi ki après wana kutu donc ba sekaki na ndenga mukete ba sekaki vraiment et puis abimisa ki penza ya bien oh Virginie azwa ki entre temps bino boza wana kaka ba polémique ko finga bato entre temps bango mibale ba osola bien bino botika na ko finga Virginie to misusu ba finga héritier na nzela ni
na sens nini musala ezaki bango mibale nde mutu bazaki na plateau bango mibale bafingani te siko bino bozoyango bokomi kofinga bato pona nini kitoko te donc balongola yango batiango makambo ba polémique te batiango makambo te o boye na boye ekoma bakomisa yango eloko ya mabe te bakomisa yango eloko ya mabe te eza erreur esalamaki c'est bon ye moko alandaki émission peut-être abetaki libako alingaki aloba album alobi cri soki nini donc ekendenge ekendaki wana donc eza mbala liboso te baerreur esalamaka na baémission nyonso baerreur esalamaka donc eza nango normal so ekutu bolobi ke ya Virginie peut-être asali mabe bongo tokoloba bosolo na politique bosolo na musique mpo nazo comprendre mpe lisusu mais na nsima ezaka bosolo na politique cahier de charge tozoyeba lisusu te soki eza bosolo na politique kaka obi échanger komi bosolo na musique donc on dirait ça ye kuta azokota ntina bavie privée siko bakoloba nini donc invité ta moto yambaka bango ezalaka te ke po oza mutu ya mutu boye yambi mutu oyo po peut-être o nuire na plateau na yo ou bien o blesser yo bimisser peut-être que bien mabe na plateau na non eza juste ba question te poser que ça qu'il faut te poser donc yende invité a koyeba soki akolinga ko répondre na question on na ndenge ya malamu to akolinga peut-être a répondre on na ndenge moko o ye akolingela ekotika la sikoyo na maboko na ye na charge kozala ye ndenge ya kolingala ko répondre na question wana donc biso toza wana teka poto beksaka ba invité ozwa le kola bébé question o ezake batu penza batindi o tuna po balingi ba yeba par rapport ya likambo wana yo lobite rotuna te otune karakete ndenge nini kakolataki ndenge nini oliaki nini te vraiment merci beaucoup maman Anya tokomi na suka émission na biso na éviter sokoza na quelques dédicaces na tikeli au caméra ngalapa ba gros bisous na ba fan news surtout balingaka Anestar la Panthère Noire bo s'abonner massivement na Ndika TV 243 balobi Ndika TV et si kama kambo oza ko vanda ndekuna le 30 juin bo za la ebele na concert ya Wenge musique 4x4 na stade de Martyr donc ba dongolo miso batu nyonso amitema mabe o bozo pesa ba $10 ba $5 et pas batu ba ko sala ba émission ba ko sala ba campagne ya mabe pona Wenge musique 4x4 boye ba kenzambe nde akoson charger na bino po oyo eza likambo ekolo oyo eza likambo ya mboka eza likambo ya unité likambo ya bomoko na kati ya mboka na biso nde tolingi to boyi na biso tribalisme to boyi na biso ki motema mabe oyo ba congolais ba koma lango muninga zo sala musala ne bolingi muninga sala musala te donc vraiment ba mama ba papa bana baleki boya le 30 juin eloko kozala te concert ko beta makito ko makasi ekoleka kitoko pe recette ko kota mukolo wana parti ndambo ko kende na bandeko na biso o baza ko bunda bitumba na este kuna pona ko pesa kimia na kati na mboka na biso pona ko longa munguna donc yango kana zaki na koloba lelo soutien na biso na ba FARDC soutien na biso na Wenge musique 4x4 vraiment bozala wana massivement na stade de Martyr le 30 juin et ton dans la ndenge ya mukete bambote na ngana papa chéri JB Piana ya Noël ba tunion surtout o baza ko soutenir pe baza na kati ya musala ya makambo ya Wenge bambote na ngana producteur Amadou Djabi bambote na inga et pas na yo pe bambote na bébé nanga esika azali kuna na classe et puis na héritier Watanabe na Virginie Manganga bomoko toujours bomoko o Wenge amemeli biso ezala na kati ya mitema na bino mibale bolanda bato ya mitema mabete bolanda bato wana te basanga misala ya kosala ka na ba internet ko finga bato butu moi pokwa to ebite so basala kanini pe botika ma musicien ba beta musique basala musala na bango biso lelo to vandi awa tozo sala bino musala tozo sala ba analyse pour na bino lolenge le 30 juin ba musicien Wenge 4x4 ba robeta concert eza musala na bango bazo sala ba politicien bobi mananu na makambo ya Wenge musique 4x4 Wenge musique 4x4 eye pona ko sala campagne ya politicien moko te ya ko sala campagne ya mutu moko te bazo sala musala na bango ndenge basala ka toujours donc le 30 juin kaka. Merci beaucoup Tadingalapa ngala bande konyo sto bolandi biso tokabani bongo awa ciao.